retour, l'ex-femme du pasteur Mike Kalamba est déterminée à revenir avec de nouvelles révélations. Elle a fait un post sur son Instagram où elle annonce qu'elle va revenir avec la sortie déjà de son livre intitulé Einer Symphonie. Ça va sortir le 21 avril 2025, jour de l'anniversaire du pasteur Mike Kalamba. Je ne sais pas si on peut voir ce qui est écrit juste en bas. Elle dit « La précommande sera disponible afin que vous puissiez la voir le jour même. Nous allons tous chanter joyeux anniversaire à Papa Mike ensemble avec les livres. » Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se trouve dans ces livres. Et sous une autre publication, on va voir l'autre photo. Péniel écrit, c'est une photo avec son ex-époux et même le pasteur Roland Dalo. Écoutez ce qu'elle dit. On dit qu'une image vaut 1000 mots. J'ai compté et l'histoire derrière cette image avec le pasteur Roland Dalo est de 6000 mots vers les 21 avril 2018. Donc... MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. MDG TV Mafuta Yasika zalinga mna grande avec un grand jekara na cadre actualité bandeko babolingo réseaux sociaux so koma susu elengi le 21 bandeko nangai avril jour et anniversaire à Mike Kalamba Péniel a publié livre nini bomba mina livre batu nyonso bazali intéressé bazo luka bayeba nini bombi nini Péniel a bombi connaissant Péniel nan ndenge toyebi à chaque fois bimara marambo bimara ya sika batu balobi cette fois-ci c'est que ça Péniel liwa ya Mike Kalamba donc du coup émission to monaki ya zawadi na Péniel c'est que émission wana na ebité ezalaki coalition FCC Cash na éviter la même FCC Cash coalition ya ba ex ya Kalamba pour la liwa ya Kalamba to éviter ezalaki bandeko boyokani ya Hérode na Ponce Pilate oyo bana ko luka liwa moyenge bene parce que bango mi bana koyokana te me bayokana pona ko livrer juste eza to yebite bandeko ya kokamo eza ke Péniel azoloba mukolo yango puisque ça mukolo ya mbotama ya ex bakoya koyembela ex joyeux anniversaire ane kozala ya joyeux anniversaire to ya kozala joyeux anniversaire ya litio bandeko ou bien ya kosouhaiter RIP retour interdit au pays la mifa tozoluka toyeba ekeye ezongi réseaux sociaux eza ya koningana bato musu balobi avril ya musika neti kake salema lelo donc tout le monde aza intéressé luka yeba mabomba minini ebombami na date oyo par rapport à mupenya aza ko préparer to pe aza ko bongisa bandeko na ngai to tiaka na mabondeli nzamba za le contrôle po ba révélation moko eza awa ya des gars oyo na kombo ya beau père ekoti na kati passer Roland Dalo ba mo benga ndengo na beau père na kombo ya beau père ekoti na kati balobi en tout cas azape na histoire na kati azape na quelques pages na kati ya livre wana makambu nini eza kuna mais sinon ngana osela bino mo émission mo amuke par rapport ya makambu oyo Péniel a cheki na poste moko sur l'apôtre Roland Dalo et eza côté mususu neti mwa kobanga côté mususu neti esengo côté mususu oui hein après juste émission on a rekotela bino émission moko na meka koyebisa bino par rapport à makambu Péniel alobaki sur l'apôtre Roland Dalo mais ce qui est vrai eza babilo moko il faut que juger yango spirituellement et non physiquement et avec beaucoup ya ba réserve non seulement ba réserve mais ya ba et balobara nini bon ekoya oui il faut vraiment que juger yango na bokebi penza makasi parce que eza moins compliqué
ya mo compliqué na koya nango air moko bandeko na ngai ka nde nauti koloba na bino na bana kokalme mona sa makelele kuna bolimbisa biso bamama bana kaka boye. Donc nalobaki na koyela bino émission moko sur l'apôtre Roland Dalo par rapport à ba révélation moko penya la uti kobimisa. Et il y a première rencontre na pasteur Roland par rapport à clip au Mike Asalaka. Clip ya Togumba Melio. Et apôtre Roland Zala na kata clip wana. Et ana ba mamoka lobi seriango. Nde batu bomi tout na batu bomi lobela. Na moni kutu kande ba mesana ko finga batu musu ba lobi a kati kir. C'est que mutu ezongi lisusu. Ba Congolais za ma mingi eza pasi hein. Ba Congolais za ma mingi eza pasi. Mais à quoi moi ça na suka na bopesa ke bopesa ka raison hein. Bopesa penel ga raison. Ba mikolo e uto leko fallait na sala bino ba émission atami ça tout sur Mike Kalamba yawa. Par rapport à ba maramuro ya somo o kaka penel banda koloba. Entre bango wenge panzani ba révélation zo bima ba émission salemi na TikTok même na ba YouTube. Mais je crois na rosalango quand espace à 48 heures na rosalango. Malgré un peu en retard, mais na kosala yango. Bango moko pénalité. Bato Mike, babimisi ba vérité na ba révélation. Tozonga. Alors, natiki continuité ya vidéo wana ekotala. Ndenge bandeko bazoko expliquer par rapport à la présentation ya livre ya Peniel. Ndenge Peniel azoya ko bimisa Satan de. Et donc, bato barobikate, mais sinon, natiki mino continue koyoka, ndenge baza ko présenter to ko publier par rapport à le 21 avril. Et ngana yo tozo zela kaka, biso to sani, biso zana ka to tala kaka. Biso ba spectateur total, biso ka ndembo ndenge zo beta ba. Mama bozali déterminé à revenir avec de nouvelles révélations. Peniel Nsamba qui annonce son retour. L'ex-femme du pasteur Mike Kalamba est déterminée à revenir avec de nouvelles révélations. Elle a fait un post sur son Instagram où elle annonce qu'elle va revenir avec la sortie déjà de son livre intitulé Einer Symphonie. Ça va sortir le 21 avril 2025, jour de l'anniversaire du pasteur Mike Kalamba. Je ne sais pas si on peut voir ce qui est écrit juste en bas. Elle dit « La précommande sera disponible afin que vous puissiez la voir le jour même. Nous allons tous chanter joyeux anniversaire à papa Mike ensemble avec les livres. » Et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se trouve dans ces livres. Et sous une autre publication, on va voir l'autre photo. Peniel écrit, c'est une photo avec son ex-époux et même le pasteur Roland Dalo. Écoutez ce qu'elle dit. On dit qu'une image vaut 1000 mots. J'ai compté et l'histoire derrière cette image avec le pasteur Roland Dalo est de 6000 mots vers le 21 avril 2018. Donc pour elle, une image vaut 1000 mots, mais avec l'image du pasteur Roland Dalo, c'est plus de 6000 mots. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se prépare? Oui, peut-être que les temps l'a fait comprendre qu'il a perdu pour du bon Mike et qu'il ne peut plus revenir. Quand elle dit on va chanter joyeux anniversaire pour Mike Kalamba avec les livres, est-ce que Noé, tu ne penses pas qu'il y a encore des fortes révélations scandaleuses, même parce qu'elle a même affiché le pasteur Roland Dalo. Elle n'affiche pas les gens pour rien comme ça. Ouais, parce que moi aussi je le crois, elle doit laisser dans le suspense et on a vraiment hâte de découvrir ces livres. Je pense que là, ça sera maintenant pour exterminer définitivement le pasteur. Exterminer. Mais est-ce que tu penses que tout ce que Peniel dit est faux, oui ou non? Tout ce que Peniel dit. Tout ce qu'elle fait comme révélation. Non. C'est faux? C'est pas faux. Il y a de la vérité, hein? Il y a de la vérité. Oui, oui, oui. À moi aussi, j'ai dit oui. Toi, Julie, tu ne vas pas répondre. Hey, songi.com, bandeko babolingo révélation, réseaux sociaux, YouTube surtout ekendaka kaka boye bandeko biso ba YouTube mama musana biso ka yango na ba YouTube. Moko yo yesu asala songa po sino te akuta Kongo te Kongo kozika balobi ezali faute. Effectivement ils ont raison, eza faute parce que tozonga kaka pona opesa ye raison hein. To fingara Peniel na marambo ebele lelo to mo opesa ye raison. Donc biso tozozela kaka
toloba nini tosako boni. Alors quant à moi nakomona bino mbala sima na suki na ngai awa nakoyela bino émission mosusu na pokwa sur le pasteur Roland Dalo par rapport à makambo ya minene oyo epene la commis sur lui na ndenge mbala liboso bakutana na ye ezali na circonstance nini ezaki pona nini etango akei na ndako ya pasteur Roland nde makambo oyo pasteur Roland geste moko pasteur Roland posaki to pe acte moko nde c'est un peu effrayant par rapport à la réalité mosusu oyo toyebi spirituelle et la vérité mosusu spirituelle oyo toyebi, mais sinon bino moko boko analyser étant des spirituels parce que la Bible dit que l'homme spirituel juge de tout. Vous allez analyser et bon conclure bino ne boko yeba so boko conclure nini na oyo la bino émission na soir bo raté te bo zangate, il faut vraiment kolanda yango, c'est important. Ah oui, c'est vraiment important. Ezaka te poto yoka, mais non, pour nous-mêmes aussi, au éviter lobby, au kutana na nini, au kutana na nani, et du coup, on se retrouve dans circonstances moko o loko bongo, et se présenter to esalemi, en tout cas, il faut yeba nini ko sala, to kondima to okoboya. Donc, to komona na poko to meka ko décortiquer mambo ezali belé mambo za minene mambo za somo. Sinon, abonnez-vous massivement sur MDGDTV mafuta ya sika. Donc, quand vous avez mafuta ko tanga ko toko mikolo yo, et ba émission ezali ya kafu bo panza bo partager bo liker bo activer cloche pour bo zanga ba émission te donc tant ozo kotara olandi yoki et du coup et ba ki sur moi un plus et bo landa ba chaîne ozo ko bakisa bino un plus na connaissance et surtout c'est très important parce que connaissance c'est un pouvoir. Voilà, na moni bino ba sima de bonnes choses, merci, au revoir, bye. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui ako kalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage a lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekurusu ponanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu ukani na yo uzali tambo bongwani te Yesu
tout, sans tout. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, ikolo evangelo na yo yawe, mabele nyatelo na yo ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe, mokote lokola yo Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine balongi. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Nzambe na ngoya, olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo, bakoyemela kayo tongo pe popa. Autrefois ngai nazalaki binzo, ndoki akolianga lolenga lingi, mais par son son s'est métamorphosé. Osimingo sambwe maladie na miso, olengo baby naza toxiqué grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki Nzambe, ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo Nzambe bakristo basekwa. Alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda, mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko. Mais comme Nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya Nzambe na bango. Yango bien-aimé, bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te, po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais soki bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa Nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus.